nzoto ngamoni mkolo makambo ngamo sope mna sale mabe ngane na sale mabe botu na sko nga mosko na bana ko expliquer bino poza makambo nanga bolo ba na sima mkongo nanga ite mkongo nanga ezala na mato ite ezala na misu te ngamo mtu ngo bolo ba makambo na ye na ye non ngamo mko makambo na ye o azali kambo tu nanga aye bisanga so za numero nanga benga nga tu nanga mo makambo so ça la pose autour na été au final ezaki papa abiso ezaki ngati ki wale go chai ba makambo yede dia kuka makambo ngana kukarango na kuka makambo panda kaza zemi te bi le sabato moi ça na zemi awali ngasa la taille asala ni bo remarquer que na zutai atana zana na mo basse na mais moi libum nanga moi ni poka na rola que libum nanga na TVT comprenez moi qui quand même moi libum nanga déjà et qui tu madame là ba sentir nanga mais éviter sentir nanga na chaque moment pour me sous na tina qui on dans la Belgique je suis dans Paris je ça li banda mboka na éviter na chim na zaki tika na ndena moko zambe na moya que mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe papa boto bande MDGDT Fantastica nzamba pambolela nga bino ezelinga wa bino mère Dorcas la grande dame mais quand neto mesana waya kopesa bino basango actualité kolobela actualité kopesa basango ba news pe kopesa bandeko na biso toli lelo toyo lisusu na lisolo ya mwana biso dati di Kambala mwana ya le défunt Dadi di Kambala ya comédien oyo ba rimer etamboli basango etamboli ke baziemisi dati batie dati zemi en fait toyo toshela bino video boyoka ndenge moko dati azoloba et ndenge moko azobeta masolo ya makambo azemi soki ya solo sur lokuta bon avant tocha image ya dati j'allais juste dire quelques mots en disant ceci. Bon, c'est vrai, hein? Azali, bon, en quelque sorte, tu es star, hein? Parce que on a vu so total ayana bilili, a comme au sala théâtre, la na la papa na aebani. Donc c'est tout à fait normal, muto aza public, balobelaye à chaque fois que les cambosongo le pakala en tout cas, et cause les cas inapercité, à moins qu'aza muto mo batchan la bon et kateto akipakete, c'est tout à fait normal. Mais bandeko ba congolais na barate spéculation et pardon au fait c'est vrai et ça va blo est inévitable mais des fois tous à la paix sensé hein na ba maramusu ba réalité mususu tel que netili kambo azana zemi nana zemi bama déjà dati aza adulte dati a minerte dati a mukolo et a mwana mukete et elle est responsable en fait. Donc le dati ko zoazeme ou pas c'est sa vie. C'est vrai toro lobela ngona bandenge mobo parce que quand na auto lobakino aza star aebani aza tout ça. Mais modèle to memela ba makambu to zwela makambu to betelaka to lobelaka to zongisaka to salara bo air morope to zala na moi ba limite ou encore to zala moi ba réaliste et puis raisonnable parce que hein tozala mikolo te tozala mikolo bilo muso za pe ba sesi na mona soni uva no zo beta le solo dati et puis obeta ona ndenge nini dati azwazemi te eza ata so azwizemi na ye vi na ye en fait conseil kanga na ngana pesa fato tshela bino boyoka dati bande ona ngai moko tozala rape na bomoto likambo ata yoki ato moni mais zwana ta ko analyser avant que beta lisolo de façon que tango ke no beta lisolo ngo o beta lisolo ngo na ndenge moko boye na ndenge moko boye bien na ndenge moko boye ta mokolo okosa analyse même ba chroniqueur ba youtubeur ba songi ba eloko nyonso ba ziki ba ko lobela c'est vrai il faut beaucoup ça ba vina ba mon na YouTube c'est qui est bon mais ba façon ya kosalela mambo ambien ezalaka nango pe olanda mana yo pe oliano pe kaka mbongo bon c'est compliqué kongola aka na kati ya boyebi nene
Même na bande on a YouTuber, je vous dirais, c'est vrai, tout ça, mon salam encore. Mais baro juger yo par rapport à la façon dont ça est la musala, est-ce que boye baka? Yo muto mesana ko tia ba titre lokuta. Yo muto mesana ko ya na ba masolo to ba sanga lokuta. Yo muto mesana ko ya pour grammatiser likambo, il faut que nango ba ndenge moko boye po ça la suki ndenge nini. Et diminiaka, est-ce que boye baka? Et s'il sa crédibilité, ba reçoit au sérieuté. To ka ba masolo ebele ba bato bele na émission ya nani analyse na ebi moko comme ça ya za lokuta mingi. Botika au fait ba bolana na bango mais ba ebi ka non non, yo za lokuta. De ma solo no so bazo quand ils ont na kaka bon toyo kaka parce que loi ça les a été. Donc tu n'es pas digne de confiance. Voilà les mots. Et qui te côté nous autres on a effacé ba émission misusi. On va constater Hermon Nazala na moi retard par rapport à bande comme susu. C'est pas que Nazala na retard. Ezaka po oyoki sango. Mais ozolingo za la sur na lisolo zo ke do beta. Yango moni de fois tozonga mwa moke sima. Nga ezala ba masolo ebele na ba YouTuber. Surtout mingi ba matière nde to benga ngoka matière. Oka matière esi ekota na butu. Tellement la atar oka pa na yoki pe na moni pe. Mais nazala te na ba système to ba je ya mbangu tango ko moni oke kima mbangu papa. Et si sa crédibilité. Ba masolo ebele surtout na ba communauté na biso ezara. Oka boyoki version bo après le version originale ekobima. Osane. Ce qu'on Congola qui paraît généralement ils ont soit à boire et là on beti bakana sanina rolong la bozwanga te et amaona pas ces la boka mutu et ça li pende ngwana olepe aya sa te mo émission moko na ba forme moko boy à s'excuser to ameka ko rectifier rien il s'en fout et ya kotimbongo na beta mino li solo mona moi ça libala s'il vous plaît na komba Karine ba panza sango la na ba douanier pour na ko dédouaner ba conteneur et pourtant moi na batu asala ba conteneur te vous pouvez imaginer net ningana qui n'a pas dit quoi donc juste 24 heures que tu as belé ba tu vas comprendre que non ezaki na ngoyete bandeko ne balobi maintenant wana eleki na biso te bandeko ata chroniqueur moko tata youtuber mota kenda ko longola émission na chaîne etikala bongo ti lelo ezali ata baya pe ata te o asala ta mo deuxième émission uniquement kaka pona lisolo o avandelaki asalelaki 30 minutes 1 heure de temps et analyse ya ko finga mwana bato ya ko finga basa mabala ya koloba n'importe quoi rien l'essentiel nga sina koti ba vina mbongo tala le bien mal qui ne profite pas au monde ba mbongo boko lia mena ndenga masumu boye ba ke et oleka ndengo na te parce que eza loi ya nature c'est qu'un homme aura semé de la Bible il le moissonnera yo youtuber ozoka nga sa musano na ndenga bien surtout bino bosi osali ba kombo ba rolana na bango ka yo tu n'es pas obligé de ce titre lokuta to ya kokosa lisolo to luka bez na eloko moko boye oyo osala l'insalamable onga na bengaka surtout bino bato bosi osala ba kombo déjà balandaka bino déjà sans toutefois tanga ba kombo bato talaka. Donc, évitez ça et s'il sa crédibilité pour votre information. Yo koloba ke non, je m'en fous, mais t'as là, dignité va somba rangote. Dignité va somba rangote. Nous autres là, peut-être les gens peuvent dire n'importe quoi, mais bon. To garder ba bande na biso moi personnellement, bon. Nzambe ya ibinda sala mamunaye. Lelo peut-être j'ai 50 personnes ou peut-être am subalandara. Et nzambe asala na momanaye. Ba to pe lelo ba beta baka lobi tam supe bazaika netingai. Lobi peut-être na kozala pe na okoma pe na baka tam supe na oleka pe misusu eza makambo ya nzambe. Donc moi personnellement YouTube eza nanu mpona ko évangéliser ko pesa ba message ko conseiller bato ko sunga so nzambe ko sepela lobi papa mbola biso na nzela YouTube ngo to mona pe ba mbongo ngo bato baliaka biso pe to zongo gloire à Dieu. Mais soki pe ozala ka nde eza boye yango te muto kosala ke to tika musalo tozo sala na forme to na façon tozo sala ngo poto ke no ko simba salité. Non, non. C'est vrai, j'ai pas des millions, mais na moi, mon cœur n'a jouaka. Et na se contentaka nango pour ne pas dire ça me suffit. Bon, actuellement, je dirais oui. Mais na se contentaka. Na se contentaka nango pour Bible sur le contentement. Bref, c'est ça. C'était ça, en fait, les conseils. Avant tout, nati que la bino boyo kandenge moko a saboli. A saboli ba songi.
bolanda dati di kambala nzamba pambola dati et tozo souhaiter ka ba bonne chance na carrière na ye ouais auta ko sa classe na ye ayemba pe mwana ngo en tout cas c'est une fille courageuse oyo na bandingi mo pa zo tia mutu azo luka luka zo meka meka que le dieu des orphelins akanisa ye puis amona ye asale bola mobile ba bonne chance dati moi personnellement na souhaiter vraiment ba souhait malamu nzamba pambolo na libala bien obalo bota et voilà quoi ata pe soki zeme ngo ezali bandeko zeme ngo zeme zonga ngo pe simate to mona ka zeme de toutes les façons ça peut vivre na zeme ou pas zeme mais bon c'était ça mon petit conseil et le bolanda émission nzambe bolanda vidéo ya dati nzamba pambolela nga bino de bonnes choses merci. That's kuna sana kiboy that's azumsaki bon lelo ngabo ye na ye Bluetooth mode butu na nyosboka kiponanga mituna nyosboka iponanga ngamo ye ngamo mkolo makambo ye butu ngamo ndi mkolo nzoto ngamo ndi mkolo makambo ngamo sope mna sale mabe ngani na sale mabe butu na sko ngamo sko na bana ko expliquer bino poza makamu nanga bolo ba na sima mkongo nanga ite mkongo nanga ezala na mato ite ezala na misu te ngamo mutu ngo bolo ba makamu na ye ngamo na ye bochila nga ba nini ba like ba nini ça n'est de trop so ba to ba lo ba rateza te parce que ba linga ba yebi o lo ba te poto linga rande ko lo ba te poto linga ne o lo ba te ils ont monté comportement mututu afani kaba na lo ba chaka makambo non ngamo mko makamu na ye o azali kambo tuna nga ayebisanga so za numéro na nga benga nga tuna ngamo makambo so ça peut la poser autour na nga iti o fai na ko beta maso na ngene sima mkongo teke non ya vina nga na sala mabe na sala malamu ezanga ngamo ndi na mema nini fardo na ngabo ngamo na sa magam na nga bolo bati so bo continue ba dotanga ba komona ngo chesko ba photo pona moni bido bolingi to kena na ngobongo so muto ofanda kimia alo bateni ni bonis bo moni le muto moni na ngaza pita utika la poza piti ozala piti ozate to yeba ni piti ngamo mko makamu ngamo na yi so za poso lo ba makamu nga yeyo ngamo na pesi bino opportunité botuna ko finga afinga ngai bolo bananga bo finga tata na ngate mama na ngate ngani mna salima be bolo bananga Poni so muntu kara azuta mo opportunité kata ko zota moi ata moi 3 personnes ba yebi fu bolo ko créer ba problème mo po yebika akokolo ba te po arobanga ba ko pibie ba sa ni bo zo se ni ozata wana za dadi ezaki pa dadi ezaki pa dadi na dati ba mutu moti data mutu musu dadi pa mutu musu ezaki papa biso ezaki ngati ki wone go chaiba makambo ya dadi akuka makambo ngana ko karango na kuka makambo excusez-moi non pema de susciter pona ni na kwani nanga sombele nga biya fana ya oh so bye et par là avec mes appels ele to chana se to tana nenza mbe mabiso ngana yaki a na yi mama nanga na go bana pete ko ngo beta maso nanga partout eza vie privée nanga eza mama nanga esali kena fanda na fande o elekelanga dali pamba kabwe o tinga na yake abanga na yena zemi yango na kimi na kongo yango na ebotawa yango dakuti eleka makambo kuteke bima kutu lelo eza makambo sko eleka na nango déjà tuka na biso mpe
coup, à chaque moment, à tout moment, chose grave. Et comme est-ce que vous bien dispo ba menacé, nini ko finga, c'est que finalement, ata pe naza la zemi, c'est que esali nini. La pesio simbela ngango, la pesio memango, so ko calculer. Banana ye tisiko. Zemi, ce que na ye, c'est que c'est la 7 mois. 7 mois, zema 7 mois za la mwe. Na ye ko sala na ye ko salisa ba sentir nanga en fait ba sentir nanga oteka ba sentir pour comme c'est mon plan c'est pour moi ça zemi alors nga sala taille pendant que ça zemi et depuis bobo le sabato moi ça na zemi alors nga sala taille asala li bo remarquer que na zuitaille ata na zana na mo bassin na mais moi libum nanga moi ni poka na bola que libum nanga na TVT comprenez moi qui quand même moi libum nanga déjà et qui tu madame na ba sentir nanga na éviter sentir nanga na checker moi na pour me soucier na tina qui on dans la Belgique je suis dans Paris je suis ça libanda mboka na éviter na check na zaki tika na ndena moko na éviter na checker on wapi ba sentir ma bomo so tel na ni na TikTok na ngabomo na daza ba sentir na ngama bomo o na bano sala wana ba to pa sanga da ba commande monsieur spé déjà na tindela bango en fait siku nalalika boye mabenga mafinga kubenga kufinga siku tiko zo finga ngai tina TikTok un message ba tu l'accent ka siko ndeni ni ya vous répondre à ceux qui a fingio faut que tu sois bien dominé pour te faut que tu sois bien message né il colo blo mo ba bon pour nous répondre ba tu beaucoup tu bon mo ande ba finga pour na sali bino nini mto sa vie na ce qui na zuizemi est-ce que orpheline na libosio zuizemi na mkeleza dati nga no ge 30 ans na bébé te so na boti ma beza so moni so moni naza na zemi yo peke ni zo zemi na yo pour nini so muninga azu lipambolia muninga et ça là va tu me sous mon thème bien te pour nini tout mon avani nga na tsike on na bonga on dirait mama utu na batu bazana tsike utu na bango batu bana tsike deni to passa ba vie na biso so mutana tsiki atine la weta servant là il faut que ça aille merci parce que la vie n'est pas facile ici toi la socialité le monte mais tout vivre ba to baza la féliciter bango ba si va me balle je vous félicite vous êtes des guerriers toi 14 ans comme ça non comme ça ça la peine na sala kala kopi na kaka ni na tina ka bilo na kaka kopi na sala ka ngwana na sala te etam solile la ngam so dile na ya pasi na tindelo na ni tel pesa aso batali okay chola nga yepina
on sait bon kabela $10 ya biso $10 za 200 lira 200 lira ndesinganga mongo na go sa ile on peut wenzepe na go li on peut une semaine pour nga lire la lire na bilo na o tema na ngeli te baboko la mabete ko vanda calme na vandi calme 7 mois est-ce beaucoup quand c'est là bas est-ce que les canaux émission mon bonheur ou n'importe quoi banana est-ce que mon ana les canaux émission mon bonheur non ce dans le bas et ça parce que décider le décider ce qu'on a saliné bon mon ko finga na ke point noir botala na YouTube na botala ma finga e point noir qui c'est pas qui si so na simbi qui si que c'est pas qui si mutamtana ngolo na yi mutamtana grâce na yo lo yo te pe ko menga to gola la pembe to moko me to lo tando to moko te to go vanda pe lo pa go mutamta bimana nzela na yi to go vanda pa mutamta za na porte na yi